Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, Balandignon Soya Mama BBC Mpoï TV. Bonjour Nabino. Bonsoir, et si que les hommes et bino partout dans le monde. J'espère que dans la grande famille vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'alba toujours que notre grâce nous suffit. Alors, des cocotas aimé partager ce que zambala liboso, pourquoi pas qu'on s'abonner. La grande famille nazo senga bino, bokene ko s'abonner na Poichou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, na bolingwa nzambe ba obalinga ka mama BBC. Bao bazana souci bazana souci ya keno mama BBC kende liboso via musala na e azo sala. Deuxième chaîne na biso to prévoir kaka parce que on ne sait jamais ba réalité o tozanango sur les réseaux sociaux. Ba biso ba mususu oyo déjà ba kombo ndenge to défendre ka belle vie mitema bato ezana kimia te bato balinga komona belle vie ye moko lokwa mama BBC paza pembeni ya belle vie bao linga ka babuli yango to prévoir kaka eza pete ke no to prévoir ezala nango mais to tika kango na stand by. Alors to lobi to sala nini to telemisa sous chaîne na biso wana po esala biso bien. Alors bandeko famille libota bampoishu bino nde boko sunganga ka ndenge bozo sunganga avec l'épée ya kotala ba vidéo na ngai ya BBC Mpoï bo sunganga pe na deuxième chaîne la grande famille. Mama BBC asenga ka batumbongo te, mama BBC asenga kana bino kaka ba abonné, botalelanga vidéo, botika kaka publicité et bosa nini bo aimer bo partager. Bo sunga sous deuxième chaîne na biso wana, malgré na tokangisa ta 1000 abonnés te, famille libota lempoichou s'il vous plaît. Botelema pour la deuxième chaîne na biso wana nazo tiango toujours nazo publier nazo partager les bateaux bo aimer bo partager kuna na deuxième chaîne na biso na lobaki ke non toko travailler na bato à Kinshasa. Alors na Kinshasa kuna ekozala socio-culturel kuna. Alors babando sala donc babanda kozwa bakoyamba batu et voilà émission moko te otai kota na tongo awawa mwana biso mobali moko ya tekaka makala. Bandeko za babiloko moko boye il faut toujours ko tchakango ko lobelaka yango parce que lelo bakuluna bakomi ebele na mboka na biso. Lelo ba jeune ebele balingi vie appréciée. Lelo ba garçon ebele bazana ba lazy bazana ba kilo moko bazana besoin ba vie facile. Na vie facile wana ba oke okutana na ba makambo ebele. Et lorsque tozo mona ndeko moko mobali mwana moko mobali oyo azana na makila azana nupe na okipe ko play around okipe ko jouer ya koloba keno ye pa kene na vie na ye na ndenge ya mabe mais mwana wana lobite ngana te kaka makala à survivre kana makala classe na kaka makala famille na kaka na makala. Pourquoi pas ko fortifier, pourquoi pas ko féliciter bana ya bongo. Alors yango na osenga bandeko bokene na Mpoïchou boko kuta boko yoka ndeko mobali ndenge azoloba et bo partager nani émission na biso wana pona nini parce que to sungana tant bato bakomona vidéo wana ekosala nini ekozongisa bato mususu ba conscience bato akosunga bango wana bana oyo aboyi na ekozala kuluna aboyi na ekosimba machette aboyi na ekoyiba aboyi na ekokende kokota na ba maison pona vie facile albi na mibwaka na ngata na makala bandeko nde ba émission moko boye pe ya kotala ya ko encourager ba numéro na biso eza toujours wana na barre de l'écran o azana besoin ko sunga bo sungi pe kaka. Alors ba suggestion na bino pe toza nango besoin. Alors elo ka na osenga famille libota soki bo moni lien ya Mpoïchou bozangisa kota la chaîne na biso nani ba émission na biso pe ya ngambo kuna te e kosala vraiment biso bien makasi. Voilà. Ba oyo ya sur
ba o balinga mama BBC mama BBC ba mama BBC bino batona bosepelaka na ba émission ba mama BBC ba émission pardon ya mama BBC a supplié bino ya koloba ke no soutien na bino onga nazo senga c'est juste de regarder toutes mes vidéos, de partager, de liker, de commenter et surtout commentaire à moninga na yo ko zapete linga pe aimer pe commentaire à moninga na yo et ko sala vraiment biso bien makasi mingi voilà. Ba bon début à week-end des anga wa bino BBC Mpoi TV la grande famille bo aimer pardon bo aimer to solo là bo ba mama BBC nini to moni wana président Bordeaux to moni groupe ngo ya ba président Bordeaux zaka groupe nini nzambe na ngai ezalaka ko Kilimanjaro bo moni ke non biso toza ba amoureuse ya comédie groupe ya ba papa Bordeaux ezalaka Kilimanjaro place ba visa bazalaka la pauvre ba miracle to ba miracle ba utakuna ba maman Sarah c'est maman Sarah je crois et ça maman Sarah je crois oui il y a groupe Kilimanjaro des groupe penza ya ba papa Bordeaux biso non stoye bitoza sans ignorer. Mais à notre grande surprise, la grande famille beau aimer beau partager. Bon maman bébé c'est ni Susuna Davina. Bino mo boebi. La milliardaire, ce qui est la millionnaire Azape malembete. Aza malembete actualisation auto so itozo e wapi. La grande famille bo mona ki bino moko. Événement na lui aller 29 oyo utaki koleka. Événement na biso bandeko toloba ki kenon to kotika kolobela événement na biso te parce que na sima ya événement wana ba révélation et bimi na sima ya révélation wana Poutine ba to ba découvrir encore de plus na sima événement na biso ya le 29 ya showbiz bandeko na Kinshasa le jour wana ya le 29 il y a eu trop de manifestations na ville à Kinshasa il y a eu pratiquement 3-4 manifestations na Kinshasa le jour wana ya le 29 le samedi passé. Mais bato o ba beta qui score likolo ezalaki bato a showbiz o ezalaki le 29 mars ya événement ya Belleville. Ba manifestation, il y a eu 3 manifestations si je me trompe pas. Oh ça là qui sont qui a ba super to mona ki mona Koffi Olomide et mona Koffi Olomide ba Didiston to mona ki bango et voilà. Et donc sous une manifestation moko boye sous kana Kinshasa le même jour mbula pe koto et beti mais Dieu nous avait fait grâce. Ya koloba que yangai ya Belleville loko les aki déjà c'est na molimo déjà c'est réussir il faut la tanzoto. Et tout le monde qui biso nyonso ya koloba ke non événement elekaki et puis il y a qui ba événement nyonso wana to ye komona le lendemain na ngonde to ko mona ba vidéo na ba Facebook na ba TikTok na ba Instagram que non il y avait aussi il y a eu ba manifestation mususu ezalaki même jour mais o ezalaki ya kobeta penza na matoi ezalaki o ya showbiz ya 7e anniversaire ya Belleville TV production ya Bellard production. Alors yango nazo ba keno toko CCT ya kolobela événement wana parce que événement wana et la musi et révolté ba makambo ebele et sali donc makambo ebele na sima ya événement na biso ya le 29. Yango na part ya mama BBC na on continue toujours pour ba félicitations na star, félicitations na ba comédien nyonso ba compagnie qui, félicitations na service tout, félicitations na nyonso o elekaki. Malgré que non ba doiso critiquer juste ka muke ya koloba que non mais micro et voilà micro ba son boye wana ezalaka kaka que non obiso to bengaka ya koloba que non caprice ya technique ezanga ate. Mais à part ça nyonso ezaki super. Donc comédie, spectacle et tout, ezaki wow. C'est-à-dire que non événement à l'événement ezaki na réussite. Bon moni bato bazo lobela yango na ba plateau bazo yamba bato bazo lobela yango. Et ba o lobela yango penza. Alors pourquoi pas pe biso pe bananda ko to continuer na ko lobela yango. Eza actualité moko to ki okundango te. Et to ki okundango te, il faut ka to lobela yango parce que jamais dans l'histoire. Alors beaucoup tabo aimé. Tout le monde qui après kaka le 29 wana, to ye comme la vidéo comme ko tambola. Yanani
il y a maman loketo lorsqu'azo lobake non papa bodonde moi papa nae voilà enda format qui est et même peu polémique ebele sur les réseaux sociaux ba biso ba maman bébé c'est tant toloba qui bazu événement na bazu maloba nanga ba ki ko travailler nango. Or moi j'avais travaillé sur la vidéo et la vidéo ezo loba bien que non papa nae eza papa a bodo. Or biso nyonso toyebi ke non oya format eza papa nani papa Ilombe. C'est par là vous allez vite comprendre que non vous allez vite comprendre la personne de Silaoka. Avant siko non na beta siko yo nani na Davina pe abimi na ngambu na ye pe alobi ke non bodo pe aza papa na ye. Bomoni babiloko mususu yango na lobaki na tongo na émission na nga ya tongo j'avais dit vous savez hein, pour muto respecter yo moko no bandana ko se respecter. Bomoni babiloko ya matalana oyo. Babiloko matalana tu peux faire les matalana lelo mais ko rattraper yo lobby. Lelo okyo bima o loba boye peut-être o lobby eloko moko boye pour toi okanisi ke non o lobby bien au beti bordir pour toi moni ke non obimi yanke mais lobby eza na place oyo e okango na kingo. Yango na on lobela toujours ba artiste ya koloba ke non ba sortie médiatique na bino tant bobimaka bozala ka sage. Mais toyebi biso nyonso ke non yé maman loketo tango abimaka azalaka consciente na babiloko nyonso asalaka parce que yakendaka yango na rando yakendaka na polémique yakendaka na polémique biso nyonso toyebi ke non yakendaka na polémique ye penza akendaka na polémique biso nyonso toyebi yango akendaka vraiment na polémique kobima na ye nyonso atake no vidéo moko a séquence a moke okoyoka kaka keno ozomona keno la personne azaka mutu aloyenge aza mutu kaka ya polémique. Mais ça passe il y a peut-être parce que Tokyo benga peut-être Davina za mwana na ye soki abotaka avant tongo alinga bota pe Davina. Ah oui hein. Parce que et ça la mabe ya komona keno Gatsby abimi alobi malgré lobby te que non ya koloba mais tu sens que non en lui makambweza. Parce que eso sala mabe bana baya peut-être ba banda ko ya ko se moquer bana ba bimisa neti Gatsby koloba ya Gatsby tu sens que non azana ba blessure moko intérieure. Et na sepela ki mingi na sepela kana na Gatsby pourquoi? Parce que alobi que non ngata una koma ka place na linga nan ko tala mouvement na mi fongola kate. Pona nini alobaki bongo alobaki parce que batuna qui est question to mona kabiso nyonso makambo ya Gatsby sur Bella boza na chela non kabino vidéo wana donc non ok nango na nyonso na beta tout to chana no vidéo question depuis des lustres. Oui. Et j'aimerais te poser aujourd'hui le plateau, tu es notre star. Donc, si vous voyez ma casse, vous dirait que... C'est vrai qu'avant d'aller na SB, tu étais na Bella. Ah, bah écoute, vraiment à cette question-là, je ne préfère pas y répondre. Tu vois, je ne préfère pas répondre. Oui. Parce que, bon, il faut quand même, on va étaler un peu les choses. Je connaissais Bellevue. Je la connaissais déjà depuis une sortie d'une application là, Infinix, je crois, au Feu Congo Hotel. C'est là que j'ai connu Bellevue. C'est là qu'on s'est échangé des numéros. Très bien. Avant d'ailleurs d'adhérer. D'ailleurs, même la chaîne n'existait même pas. Donc, c'est la chaîne Bellevue TV qui existait à l'époque, n'est-ce pas? Donc, je la connaissais déjà. Je parlais déjà avec elle. On discutait. Je ne sais pas si tu comprends. Tu as apprécié déjà à l'époque son travail parce que je suivais de temps en temps, n'est-ce pas? Donc c'est ça. C'est pas que j'étais chez elle en tant qu'acteur. Je ne suis jamais allé chez elle en tant qu'acteur. Je suis allé chez elle en tant qu'ami. Je ne sais pas si on se comprend. fan de son travail. Tu la connaissais déjà personnellement avant d'adhérer SB? Je la connaissais déjà personnellement. D'accord. Je la connaissais déjà personnellement, on parlait. Donc il n'y avait pas de quoi, tu vois. Après, lorsque j'ai commencé à travailler quelque part, et bon, tu sais, moi j'ai fait la psychologie. Quand tu arrives quelque part, il faut toujours garder l'atmosphère. Je veux pas quand même, tu vas pas aller quelque part, tu te dévoiles. Oui. J'ai aimé ce que Harry a dit tout à l'heure. Moi, je vais pas quelque part, je dis je parle anglais, je parle français, je suis... Non. Tu vas me découvrir avec le temps. Pourquoi? J'aime étudier le lieu où je suis. J'aime étudier l'endroit où je suis. Quand je vois que l'atmosphère est viable,
vivable, louable. Là, maintenant, je m'ouvre. Mais quand... La grande famille, ce qui vous a souple pour comprendre, et là, comme moi, na mobile ya lobby. Ayeba belle vie avant parce que bah il a kabiso makambo belé a pour na Gatsby et voilà bah il a biso makambo belé ye mon kolobi que non je vais clarifier sur les kambu oyo alobi moment oyo ayeba Poutine wana kutu ba chaîne ezate to yebi kaka ayebi kaka belle vie TV bela production de muto ezalaka parce que bela production ndenge eza wana ba chaîne tout oyo ye na sima to koloba que non eza baza ba na ya belle vie. Parce que c'est belle vie de Mozalisi, photo lobango. Moi si oyo, à part Irsil Péchanga, n'inga formula kak chaîne nae atiki yango Irsina ni belle vie de apesa ba comédien et belé lelo mutuna mutu a formula chaîne nae c'est belle vie kandila patrona to lobango. Toza la ba conscient. Eza bongo pe ko tika la bongo yolongo ate tika la bongo. Alors bien après si précision, alors que non je vais clarifier. Parce que, pour la je vais clarifier. Parce que Babilo, comment que bimaka awawa. Ce que j'ai aimé, et pas moi la mobile les anini. Alors que non, lorsqu'il y a na SB, a commis chez les Zabakui Tikuna, et pas maman Loketo, il fallait la atmosphère. Atali atmosphère, a comment atmosphère awa, et à kotanga tanga kombo ya, belate, peut-être à ya irsilité. Pour la nini, parce que yé. Les qui a Irsil Péchanga ya Souka ya Mobali, pire camarade ya Gatsby. Bella ayebaye Bella avant akota nanani akoma pembeni ya mama Loketo. Mais vu que non atmosphère ya pas mama Loketo eza que non aweza keba awa na batuwana donc c'est la guerre avec les gens. Alors il fallait assez taire. Asa l'on dirait baeba nité na belle vie. Ce qui vous landi tout ça la analyse. Oye permettra qui a comme hypocrite kuna eza que non atmosphère oya kutaki kuna eza que non belle vie te Irsil Péchanga te. Yango bomona ki ata jour ya soirée gala tango kutene na Irsil Péchanga a sali vidéo na Irsil Péchanga batika e ba lobi que non place à zawana déjà commandement ezawana. Et aujourd'hui, je crois que nous, bandeko biso sotoyoki, Gatsby aeba Poutine quand. Et ça que non lelo to moni Poutine, to moni peut-être Gatsby pembe nya Poutine, to moni a joué na Bella production et ils ont dit kaka parce que auti kuna po boye non, ba yeba na relation ezala. C'est pareil à ta lokola ngai na yonde konanga mwasi ndeko nanga mbali. Soko ke place moko boye ba lobi ken awa, okene ezana tiata na église tozo sambela lelo. Oke zala lelo ba invité yo okendene ba invité yo master moko boy connaissance moko boy invité yo baza na séminaire mais obanga okende kuna pona nini pona pasteur lelo ba pasteur ba komo kabola bandimi balingi bandimi na bango ba kina ba église mususu te c'est connu de tous awa nde loko Gatsby ya salaki donc yo zala na kati église na yo tu peux toutefois ba invité yo côté mususu okende kala ezala kanango mais lelo soki ba invité yo okoki kokende mais ozo batama. Pona nini soki pasteur nanga moninga akogangelanga siko soki yo komi bo moni ke no atmosphère ya awa eza ke no oza na droit ya kokota na église mususu te oza na droit ya boete awa eza boye olandika ka lokolo o jouer na hypocrisie ya bato osolaka na bango o melami kopesa position te ya ke no oyebi bango solaka na bango o kopesa position wana te. Nde eloko esalaki Gatsby a vivre bongo na pembeni ya mama Loketo. Soki bolandi tan oyo ayeba Poutine. SB ezali nano atana santé. Donc ajoua ki azaki kuna donc Tokyo benge quelque part Tokyo lo batake non ajoua ki neti na hypocrisie atata lo bakezaka mabe mais et sauvaki ye. Pour la nini ajoua ki bongo po akutaki atmosphère wana ezate akeno otangela biso kombo belle vie oyebi belle vie donc abimaki neti mutu moko boye neya boye donc mutu moko naître pardon o ayebi na ye bango te il fallait alakisa kaka bolingo ya place aza mais au fur et à mesure bazo vivre na ba makambu na mutema respect pe ezate bana basaye nini bana baleki baki
nakangi nanga parenthèse wana c'est juste kaka ya koyebisa bandeko ke non Gatsby tango ye moko bina o clarifier parce que na réseaux sociaux eya na bandenge ebele eya na bandenge ebele pona relation na ye na belle vie siko ye pe siko a clarifier ngo ayebana na Poutine ba s'échanger ba numéro o koto na ba botami te tokangi to ye sikoyo awa Davina zolingo Davina ndenge azawana ye match kwata na mama Loketo pona nini parce que yo soko zokota na bêtise bana mbala moko okomi pe mwana to landa bino moko ya bolanda bomona. Papa, c'est ta fille, Sida Bissal que tu as formée, je suis là, hein? Ta fille que tu as formée, je suis là, papa. Je présente mes vœux pour toi. Tu sais que je t'aime beaucoup et que Dieu te garde très très longtemps pour nous parce que vous êtes une bénédiction pour moi. Merci beaucoup, papa. Joyeux anniversaire, Africa. Donc moi si moko oyo alinga chaka kazizani entre papa Elombe na Bodo. Papa Elombe na Bodo déjà collaboration na bango ezalaka kitoko. Omona kaka keno donc tango azosala makambo oyo akoti même pas na ba paramètres atala nanu relation nini o papa Bodo azalaka na papa Elombe. Donc na minute oyo alinga pakola kaka buzoba et papa Bodo o azala pe mutu a polémique te papa batu. Bomona keno ezaka pasi. Donc qu'est-ce que pas Davina? Ouais. La Rose. Oui. Olivia. Oui. Papa Rock. Son papa. Mon papa. Ouais, c'est vraiment mon papa. Papa Go. Michel. Papa Go Michel. Salut. Salut. Voilà. Et Bandeko, boyebi pourquoi Davina ke nango bongo? C'est un rappel. C'est un moquerie moko boye ake nango bongo. Et papa Bodo azana e papa ya bango nyonso. To lo baza formateur ya bango nyonso parce que bango baza ba président. Sko boyebi Davina ndenge ke ndaka nango. Amoni de Davina oyo pardon. Davina na ebité so tozo actualisation wapi. Parce que au monde que non, eza babiloko moko boye et la kiso que non, oza na yo terre à terre na babiloko zo mema sur les réseaux sociaux. Kozala wana te muto ko diviser batu. Na ye moko papa Bodo ayebi que non muto forma yo eza nani, eza papa Elombe. Mais lorsque zoya, neti nga so nga neti peut-être nga ne papa Bodo ba non. Je suis ton père, oui na boité, mais papa na yo eza nani eza papa Elombe. Donc eza babiloko mususu bandeko il faut pas ko tika kango bongo po batu mususu ba ko ekotika na kati ya ma mémoire à batu. Pour nga peut-être eza équipe occasion moko ya ko corriger. Donc aza mutu moko boya ake nango kandenga lingi soki ko inda e inda. Mais non. Dans la vie bandeko ndeko mwasi ndeko mobali kolinga kate ozala apporte moko ya division na kati ya batu. Kolinga te ozala porte moko ya malédiction ya batu. Kolinga te que non ozala porte ya ba problème ya batu. Kolinga te ozala peut-être cause ya makambo moko boye o eza ya bien te o ezo honorer nzambe te. Kolinga kozala cause nango te parce que makala moto ya okwela yo. Mais sûrement la dame aussi savait que non tango koloba Bodo ayebi que non na pesi matière automatiquement bané ko aboa ki saki ne papa Elombe pona koloba que non papa na ngai o anza papa na ngai te mais ba vidéo l'autre fois na chela ki bino ba vidéo tango azolebisa mama Delta ya koloba que non papa Elombe c'est mon papa azwinga muke histoire kutu to kobeta ngo esute. Siko pona ngai eza que non papa Bodo aza muto asalite te na ya ba réseaux sociaux. Quand tu sais na ba makambo te si la uka parce que toi tu es prêt à tout. Quand tu sais papa Bodo na ba buzo ba o te ko tia division entre ye na papa Elombe te.
soki ngai neti na place na yo na kodinga ke non, soki omoni ke non ezo simba te na papa na yo, carrément tu gardes ton silence parce que la Bible elle-même elle nous recommande de garder silence. Ye moko ko bundela biso ye moko nzambe garder silence nzamba ko bundela yo. Peut-être que vous avez ozaki na raison mais façon oyozo ozo sala makambu na yo ozo perdre peut-être na raison na yo. Et c'est par là vous allez vite comprendre que non c'est toi qui es la mauvaise. La grande famille, beau aimer, beau partager, toujours solo là. La grande famille, beau sanate, tous en a film, et n'abisso tous là. Méritocratie. Vous en a déjà fiché nango. Aimer partager la grande famille. J'espère que nous avons suivi dans la grande famille, tous en a film, et n'abisso tous là, na Bellard, na Bellevue télévision. Méritocratie. Natongo na loba ki yango ke non bazo piéger donc bazo planter déjà ba makambu bientôt là ba makambu wana de ba ko récolter ba makambu eza déjà nanga muya linda to ebité libala ngo kuna zokende na comportement na ye eko akovanda ndenge nini kuna parce que linda zo mona na ke non elle n'est pas facile on dit za molimo to ke pe kuna na relation à Davina na Vini ba osuka koboni awa bayera luba mabe koto ba famille ba problème siko na oye bate kosuka ndenge nini toke pa Keni ko Keni aza ndire mwana moko boto oye bate ndire o mona ka Keni o démonte o mona bovani na ndako lobi emo o mwana kisi aza kwa mwana kisi aza lokola mwana kisi Keni oyo. Bon j'aime trop Keni lorsqu'azo jouer et pas parce que ba komi ko benga ye ba komi ko benga ye Moni Bellevue soki asa simbi mutu kaka yango wana Bellevue aza formatrice franchement Bellevue aza formatrice non ki ba oye batindelinga soki bon je vais pas trop koloba sur papa Alain naza na problème à koloba sur papa Alain te bandeko famille libota bino bato zotinelanga ba lien ya ke oh papa Alain soki asali nini ye papa Alain soki nini ye bandeko bomoni papa Alain aza mwana mukete. Et papa Alain, franchement, je vous dis, aza mwana mukete. Nazo zo balien na bino. Ngana woki koya ko banda koloba na attaquer papa Alain te bon ngape na attaquer. Ngana yaka ngani na ba vérité. Et lorsque na moni ya ça ne va pas na ye na ba vérité na telemi ba antivaleur nanga liko nango na pesi conseil na fungula nanga poké. Mais pour être vrai na bande konyo so bazo tindela ngana ba o bazo benga nga pona papa Alain 7e anniversaire, il y a Bellevue télévision, lui se permet à se déplacer bande ko oui, ça a choqué beaucoup de gens. Noto lo baka keno soubassement likambweza. Mais ngana yebi keno Poutine ndenga zawana aluka problème na mutute, ce sont des gens au baza batunde baza mabe. 7e anniversaire il y a Bella production il y a se déplacer na moni bozo benga ngana zomona na zolinga nga pe kolobela yango te mais pona na loba kaka muke na bandeko o pe bozo benga ngana ba privé na loba ka mbala mo po bo benga nga lisute papa Alain azamona mukete il sait ce qu'il est en train de faire ayebi eloko azo sala ayebi pe eloko azo luka c'est juste kaka ke non o azo luka azoa et ça bien pour azana libota. Ma bende kozala peut-être que non ndenge beaucoup mikoloba que non azo manquer non moi je ne pense pas mais na éviter na moni bato azo benga nga bazo ebisanga mais jusque là nga na moni yangote et pona kolobela ye nga nazana eloko na kolobela ye te eyebi kaka ye famille libota boye ba que non il ne pas un petit gamin il y a que non tolo bato il sait ce qu'il est en train de faire ayebi il est conscient oh tokolobaka que non c'était pas lui mais et c'est salemi bongo to sandeni total arika na miso eza volonté na ye eza choix na ye botekizi ngana loba toujours que non soki ozaki na mutu pembeni ye moko mi bimeli pembeni na yo ah dis-toi yebisa nzambe na yo merci po ozana batu pembeni. Un moment, au moni mutalongwe, kuna keye akomi bidobela. Dis merci à ton Dieu parce que pembeni na yo, alinga peut-être peu ko salo mabe. Mais nzamba bana ko permettre été. Et nzamba lobi non, à la fin des comptes, je dois te séparer avec la personne. Oki ko continue ko vanda na muto. Parce que nzamba séparaka.
nzambe ayebi ko créer que peut-être séparation moi papa yango to regretta ka makambo mususu te na vie to regretta ka makambo mususu te na vie ndenge se permettre bongo to kumisika nzambe je crois la grande famille so ibolanda anga mingi na lobake non bandeko ba o nyonso bazaka pembeni ya Poutine soko yebi ke non oza vrai ezate ke non Poutine akobenga na yo boye ka nzambe wana o ya sambela akosala par tous les moyens yo kobima na yo papa ale bino moko bomona ki voyage à liboso ndenge ba minimizaki ye papa ale bomona ki na ba aéroport et tout ndenge les cas que ezaki vraiment ezaki kitoko te na bandeko ya mibali peza ba papa bazo ba c'est quoi ça cette histoire pona nini mutami tiki boye mais ayebi yango mona nga mama BBC na lingaka mingi lorsque non sa ba analyse na nga bandeko bo comprendre nga j'aime trop dona linga mutu il faut baluka na lobango na lobi ke non le fait kaka zo batama wana eza déjà conscience na ezo reprocher na eloko moko yango toloba ke no oki kolobozo loba na ozo kosa me okosa conscience na yote to monaka azalaka à l'aise te abanaki ko batama il ne pouvait même pas kolobata na téléphone na micro c'est-à-dire que par là vous allez vite comprendre que non azalaki na conscience na banaki ko reprocher que non ngana za muto ko sala eloko te mais na sali yango naza muto ko sala eloko te mais na sali yango au fur et à mesure à se sentir siko un peu moins libre. Alors, et ça problème t'es la grande famille. Et bi kakaye. Tokozana bato balingi tozana bango. Okozana muto alingi azala na yo. Oya lingi kozala na yo te. Bon débarras c'est tout. Mabende liwa parce que la vie continue. Alors la grande famille vraiment beau doser ngana zana eloko na oya koloba te pona papa Alain to mona ka ne to mona bilili wana e bi kakaye et azamo na mukete ayebi oya zo sala. Azalaka na 7e anniversaire ya Bella Production te ça s'est passé bien sans yé. Ezalaki na réussite sans yé. Makamuno ce qui n'est bien sans yé. Siko to onyo kwa mapoani. To onyo kwa mapoani ni yango mona nga na lobaka ke non. Soki Poutine azaki mutu moko boye azo travailler na batu oyo bango nde bazo komela ye ba filme. Est-ce que biso ba mama BBC otonye to ya ko tshaka munoko ne to tshaka na munoko ngo to tshaka ah c'est parce que to yebi ke non mama biso yemo kwa komaka film toke pa itozonga dites-vous na ba trahison oto omona na kati ya batu siko bango nde bakomela ka Poutine film bango nde baza na scénario bango nde baza na nyonso siko biso to kofongola ta munoko na trahison to omona butu lokwa moi. Quelque part nga mama BBC na zalaka fier ya kwa na tomboli nani téléphone nga na fongoli munoko nga na bandi choko parce que na yebi ke non mutongo na o défendre akomaka peut-être bino boko ya bobima bokei ezala bandi comme sous baza na danger akomaka te eloko moko te tout ye scénario basaleli film bakomeli tout ka pona kombo ya chaîne mais nyonso ba osaelo loba siko lobi ba balukela yo ndo mona ka mutu abeti AVC yango na il faut toujours apprendre kolinga ko tia espoir na kati ya mutu te parce que mutu atikali mutu ce que dites-vous peut-être lelo peut-être yende papa ala bane ko koma ba filmer na nani na Bella Production. Dites-vous peut-être que non ka bon ba benga ke cordon yona jour à 7e abimi akei. C'est par là vous allez vite comprendre que non le monde est méchant et puis et méchant ya mwana na loba ke non Poutine akangaka ne pe batute mais le problème est que non nga mama BBC na ka toujours ko interpeller ba artiste na zolo ba ke non bossa il a pe âge parce que ba artiste oyo bazo mema salité na réseaux sociaux so talibo baza ba plus âgé ce que bana o ba elobi ba ko respecter bino lo baba na ngo ke non lo ko bana o bazo travailler pas belle vie baza bana moko boya ba éducation bota neti Gatsby bien na ligne so baza ki bana moko baza na éducation ti si ba nga ba sa mama loketo awa bengai ba sasa mama loketo sko côté la ba bêtise mususu ezoleka na ba artiste ya kala o ba sala ta ba kombo kala o encore ba o ba bima kala comment na bana o lelo ngana tala ka bana o ba c'est pas belle vie
parce que soki totali na ba groupe nyonso bana o Belleville azo formé bato pe bazo tia bango misu ba a ekomi Belleville aza na bana bazo a formé bana bazo jouer bien botane tikeni ba komi ko solliciter skeni ayebi ko jouer mais azo travailler plus na Belleville biso nyonso toyebi stratégie toyebi jeu à Belleville chez Belleville c'est pas eza li pana nguba te il faut décor il faut fungwama il faut pesa le meilleur de toi. Parce que comme il est là pour solliciter bango na ba chaîne mususu parce que ba o l'équipe pas Belleville. En oubliant que non, ba mai o ba pesa ka lorsque baza na bela production, ezalaka na coaching. Parce que yo tango zo benga o coacher le quoi Belleville. Nde yango mona ra congolais, place eza ya yo te kolinga pe kokoma te. La grande famille bo aimer beau partager. Bana onyon so tozo mona ba Myriam Bazoya, to mona ba banani, bana ba se belé ba bimi. Ba Nikita wana nyonso to nga nazo beta ngo sete to mona bango ndenge bazo jouer to mona mais au mona ba chaîne mususu ndenge balala kate balala kaka na chaîne à Belleville ba otala bazo yiba ya koyiba ba idée ba otala moi no ya betaki bien siko eloko moko na opesa bino conseil ezake non lorsque bazo jouer na bela production soki bino ekoloba ke non bo bengisa bango na ba chaîne na bino est-ce que bino ko coder bango bo coacher bango le quoi Belleville différence c'est ça. Déplace il faut que sila maka. Ngana sali constat wana ataba keni ba okene ko jouer na ba place mususu na moni mais o tala keno différence c'est ça ya et pas Poutine et pas na ba chaîne mususu. Na ba chaîne mususu. Ozomona la grande famille. Alors beau aimer beau partager bandeko. Aimer partager to solo là. Lelo boko sepela na mwana na Myriam. Lelo boko sepela na Nikita. Omona bo bengi bango. Est-ce que bako pesa oyo parce que bango ne baza wana baza na art na kati na bango. Mais là baza sur scène ou encore baza na tournage, il faut coaching ya makasi. Il faut coaching ya makasi. Donc les lots comme ils chaîne presque tout là la cannabino na Belleville télévision sans exception tout là la cannabino kuna na Belleville télévision sans exception c'est-à-dire que non que le bakeno na minute au Belleville a inspiration ya ba chaîne belé na Congo ce que bon dit mais kaka tant que non asa tchelzolo likolo pas ko tchape zolo ngo likolo les loté. Bref c'était au moins ça. Davina pa ekolo bakeno papa Bodopende papa naye. C'est son papa aussi. Vous voyez Davina n'enga qui n'a qu'un angot. Ce qu'on a azobima insensé ou bien azobima moins intelligent ou encore moins intelligente. Ouais. La Rose. Oui. Olivia. Oui. Papa Rock. Son papa. Mon papa. Ouais, c'est vraiment mon papa. Papa Go. Michel. Papa Go Michel. Salut. Salut. Voilà. Et Nous moni. La grande famille beau aimer beau partager na komi nanga ko chiter ba bon début ya week-end ba bon début donc Davina kenango nga na comprendre loko Davina sali aza na relation na papa Bodo mais c'est aussi mon papa c'est aussi son papa c'est aussi son papa. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Alors bref la grande famille na komi ko chité lelo to kota la 5e épisode na biso ya film na biso méritocratie oh nga moko na sina moni déjà place au bato bazo planter déjà bazo planter sikoto zela e inda pour filmer o ya méritocratie ko inda na banda ko nyonso ko inda et pas papa elombe kune ko inda na linda wana et pas vini na Davina e ko inda Keni wana comme azondre mwana kisi ekoinda papa JR pena mama étoile tozo ebate bakanga vini
bakanga vini. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Et moi, je suis en train de faire mon travail, maman. Tu me respectes. Bah, je sais que tu es en train de faire ton travail. Pardon, s'il vous plaît. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? À part étaler les lits. Je viens t'avertir. Que ce soit ta dernière fois. Ou plutôt que ce soit la dernière fois que l'homme que tu considères, l'espèce que tu considères pour mari, puisse me dire bonjour ou salut. Tu vois, parce que le genre de t-shirt qu'il met... Pour Kenny, bah on a la guerre na Davina. Kenny bah on a déjà parce qu'à ça tagué déjà. Bah on a la guerre. Pour Kenny aza na oye bate. Na oye bate ceux qui na lojana na zoe bate ceux qui abima na ba konzinyo sokuna pona ba odasa na zanango. Tokoyeba. Ya una osinga ba ndeko toza lebele wana parce que bazo dévoiler ba secret nyonso ya ba loge ya ba hotel. Ya basi o ba travailler kuna nyonso to ki nekotala. Ceux qui Davina ko boya pe vininga na bino to yebite. Alors je vous aime bien la grande famille. Tokutani prochainement, bisous, bye. Bokende na chimpo choué. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.